prédote eza libala te. Prédote bakoki opesa lango invitation te. Prédote pe kozala pe important te ke na quartier pe bayebaka basala mwasi prédote. Mais siko lelo ezo kamwisa biso tozomona ngo na ba jeune fille basali prédote abengisi libala penza bobini motata mwasi bokende baka ça se fait pas. Prédote ezalaka libala te mais ezaka ba para bakutani po bayebana. Ezalaka bongo mais lelo na Kinshasa et comment ça ba prédote mwana basa si ba fête ba kalingi. Non. Bonjour, bonsoir, Nabalani, Bisso Podcast, c'est moi votre MB Servante, Elle Mara de la presse, moi ça me pousse, moi ça m'a kické, autre Mali, la plus courte, mais ça qu'on bien à la Maradona d'Afrique, toujours dans le milieu. Donc, jamais comme une émission nationale, remercier ma boss, Bisso Boss Roni, Boss Yannick, sans oublier notre caméraman à Londres, on a checké Babo TV, pourquoi pas remercier Mouto présent dans ma caméra, le gars là, et Mouto ça la réalisation par rapport à notre caméraman, Josué Mou, moi, qui l'a bandé, on a fait si bon, Babo, tu n'as pas besoin de Bisso s'abonner à la chaîne Bisso Yabiso Podcast El Mara azabongo na commune ya monga fula bomi tuna mara bara mikolo monga fula te le to sa découverte le loto ye ko décortiquer sujet on azana ngoyo le wiki ba abonné biso ba tsala ba commentaire que El Mara pourquoi kate miso mabala loto zonga kina nususu to décortiquer sujet prédote plutôt ye ba prédote ezali bala toté donc essayer rappeler ba tout ba s'abonner to s'abonner mba on lo baka ya biso podcast chaîne des actions pour le soutien du peuple dans la chaîne biso vraiment to sunga kato benda ko sunga bana bitike oyo azana besoin pas sunga bana bitike na moyo lo contacter sur le numéro za na bombe de cash wana vraiment nzambe akopambola bino ni to lo bakaka na podcast to sera ba découverte ba sujet za la kato pesa sujet de tom si balader tozo ka vie amour na mon par rapport à sujet ya omoni lelo na sepek na za na sujet biso mabala to zongi mais to trop basé dans le camotel prédote parce que na ki ça c'est commis romona bazo ça l'invitation pour na prédote est-ce que prédote za kalibala est-ce que muto ba prédoter mobile soit prédoter moi si est-ce que OK na moi si mamona ndako na yeto c'est va procéder mususu le kola nga vraiment na bino to ebité to préférer to tamusa micro balader na biso to tuna ba vie amoko na moko to décortiquer kaka si je na biso ndenge zalaka et c'est to zala toujours branché peut connecter la chaîne na biso ya biso podcast na ozunga bino kala mingi bo pisanga benata na luka bandeko to beta mo lisolo ka ndenge za to panza teke kaka ndenge zalaka donc vous a toujours branché peut connecter na ozunga bino kala mingi merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonne santé comme bonani. Ah santé za bien ngolo nzambe kombo eza keti akasaka. Aketi atoza. Ah toza na yum précisément na yumwenza na petit panier. OK, merci beaucoup. Na kuna sujet moko boy wa take poser pe moi jeune par rapport ndenge prédote komeli. Parce que nataka kala prédote ezalaka elo mo lisolo ka ndenge za entre deux familles boye ba moba melelo komi pena ba sa pena invitation zwa ya ka fête ni prédote nanga. Mutu pa yepe na cadeau na ebité lo sur le salon ndeni. Normalement prédote ezali balate. Prédote bakoki opesa lango invitation te. Voilà. Prédote pe kozala pe important te ke na quartier pe bayebaka basala mwasi prédote. Mais siko lelo ezo kamwisa biso tozomona ngo na ba jeune fille basali prédote abengisi libala penza bobini motata mwasi bokende baka ça se fait pas. C'est pas bon tata mwasi. Parce que pas bon tata mwasi bakende rejoindre un avion. Des choses là ça se fait na dot. Mobile poisignoso. Ça c'est moment là, il y a des gens à lobby que non na okenanga saleté, na kosuka na dot civile, ba fait ya poko wana c'est bon. Ndé à organiser biloko wana mais prédote ezake maman nakangi lupangu po mobali mususu akota te mais ça libala te tout comme pe ko kufa nango ça libena mutu mususu je ne suis pas obligé na sala prédote mutu na ça ba na sali prédote et ça te que pour ça moins sérieuse non pour ça libala te voyez biloko ebelezo comme la jeune fille lelo mutu mususu ko ka proposer mais likola panza ki makamba prédote na ye et freiner pe ba vie on ne sait jamais mobali mususu yo prédote ka po sakana nayo mobali mususu après de to kaka pour azwa temps aya bengi sur na famille na bino ake fête azana yo okomino ka fimo ya butu ya ba fête ya ba matanga pour ka ba pesela ki auprès d'autres moi je peux
conseiller les jeunes filles. Prédote eza libala te. Est-ce que vous avez une différence entre prédote, dot, coutumier civil? N'habite ceux qui m'ont dit que c'est une différence. Nayebi penza mingi te, mais amukio na koyeba présentation lingoloba. Pour présentation ezali mobala yako se présenter elingo loba ke papa olela solo kana mwana bino na balabala ya hotel meza respecté le préférence na la tia kito sala nini to va to solo pour présentation za ki camaraderie prédote elingo loba ke papa na boyi mobali mususu akota ngamo na kangi masolo na se préparer pour na bala mwana bino dote elingo koloba ke moi si a commis officiellement ya mobali même famille eza suna droit likola mwana mwasi wana te c'est-à-dire avant à décision faut mobile nenda sanini à la décision on met des mais prédote il faut que mobile a même permission ce qui moi ça pour ça bima à ce qui papa oui naza pour ça moi ça bima toté présentation kutu papa koloba niet so ça la pour ça ne yaka est obligatoire té vous voyez c'est ça tu coutumier coutumier ngwana dot. OK, merci beaucoup. Bah biba comprendre raté. On a regardé dot il remusu coutumier mettons éclairci but c'est bon déjà. Coutumier yango wana dot. C'est-à-dire ba yeba possible yango wana ndé coutumier, c'est-à-dire quelque chose ezolobema. Coutumier ba lobel yango na même na Bible ezali hein. Na Bible ezali coutumier et bo solo li entre bino ba famille bo makamno c'est yango lobane ni coutumier za des choses, quelque chose de coutume hein bobalani na famille wapi ba symbole bloc wana nyoso c'est ça. OK, est-ce que conseil no pesa la bande ko na biso baso bako pela ke prédote zo mona on dit bobali déjà balié moi pas mi continuer na libala pour après doter keka conseil na ko pesa bande ko na biso abasi ba se prendre te na légèreté ba se prendre te na légèreté prédote eza libala te il y a deux hommes alingio malingi ka sakana peut-être alingio te po bala yo habite là dépasser même $500 pour na sele ka prédote pour na sakana alors ce qu'on s'est laissé faire pour basser au prédote là vraiment sans vous mentir le fille Tozo mi te kana moins cher, Tozo se donner à moins cher. Une femme de valeur, il doit d'abord avoir mobile à respecter. Toi-même tu dois commencer à te respecter. Ko prédoter ezali balate, o se donner, o mi pesa, o mi tika, mobile nanga. Non, ça na mobile noté, mobile no adoté yo. O yangande yo. Aza mobile na yo tokolo bake, nana commis officiellement te. O ki tout comme okolo bape ke prédoter ici manangote pe bazong sa ke lokote ata 50 fois quand la bazong sa te mais ceux qui ba doter lobi ke liba les ate papa za na droit kozong sa dot parce que mobali wana pas yebi vraiment c'est différent et on a conseillé ba jeune fille bo se donarate pour mobali ayeko prédoter au mime manioso am sukutu ba sale prédote ake maman komiti kana ndako libala ngai si babala ngai mususu kuta milati sina liasi kaba ezanga mutu makolo mobala ozona valeur ndenge ni pour mobali a respecter yo balobi éduquer une femme c'est éduquer toute la nation. C'est-à-dire si nous sommes éduqués aujourd'hui c'est parce qu'il y a une maman à sali kena botama. Ceux qui mobali wana za éduquer parce que maman moko bota ki. On doit se considérer nous sommes de femmes. On doit éduquer notre masse demain. Faut biso bato édukango. Alors to ko édukango na ba façon ni tozo mimona. C'est ça. OK, merci beaucoup en tout cas message là pena partager et puis au fond ngoli ba musu ba mémoire ba yebaraté par rapport à différence ya kuti mais là ni sur la minute open de repena talis biso puis abeti c'était koloba la biso ke près d'autres za libalate oza mato ya koyoka ayoka et si libongo tu continue ko tamusa toujours balader na biso to ba avis ya moko par rapport ya sujet toza na ngoni lo ba toujours brancher pe connecter la chaîne na biso il y a biso podcast na zo yemelo calamité. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour maman nanga. Bonne santé kombo na toyebi déjà que les gars après ça comment se balbaye basuyo. Kombo na maman Chester. Voilà. Na sepela kami ko kota na émission na bino posa la bien makas. Vraiment. Merci beaucoup maman Aïcha. Le lot toza sujet moko boye et ça il peut bien le quoi toza écouter pe na yo par rapport avant na kota na sujet ngo faut na poser une question monina yeba est-ce que prédote ezaka libala toté. Prédote ezalaka libala te mais ezaka ba para ba kutani po ba yebana. Ezalaka bongo lelo na Kishasa et comme ça ba prédoter mwana basa si ba feti ba kalingi biloko le roi polémique mo bomeza ka bongote siko ezara bongote na batango na bino pesa ino beka lolenge le sali to ndeni tango na biso ezalaki lokola mobalo le akota na fenêtre mazo kota nde na porte
po baboti bayeba yeke oyo abimaka na mwana na biso yeyo ata likambo ezoya toyebi da yeke fiancé ya mwana ye wana ezalaka bongo lelo ekomi pito pale prédote fete ya monene soki sikoyo mwana opeda ozo baprédote asalisi bainvitation sese fete ya monene ntake oyo oza mama ekosala ndeni nakoboya po eza libala te naopesa mobali lokumu makasi mpo na ngai naopesa mobali lokumu makasi et pourtant nano akoti na ndako te po prédote tanso mwana mpe akokuta na mobali moko ya malongo oyo asepeli na ye abali ye mponga mama nano nazwi mbongo ya mutu te eza lokola oye fiancé mpa na ngai siko mama toyosa mpe constat moko na kichesi na biso komi na barythme mo mona mpe mwasi ta mobali babalanaka mais biso mona mobali akufeli mwasi kaka le même jour baokunda mwasi mobali azolaisa mwasi mosusu bagi ya fiançaille babiloko wana osala ndeni kasi yango tobengaki lelo eza makambo ya kilelo vraiment eza normal eza normal te yango tobenga yango kilelo tozokama eya bongo ya nde mokili tozo ebaluka trouve pas normal par rapport ndenge indusa yango ozotambola bon nga na otrouve nanga normal te fo vanda mokie ovandi mokie oluki basala nzambe basungi yo na bapriere mpo misala mabe ekota te mais oyo lelo eyaki lelo papa tosala ndeni ok mama Aisha ndeti boye mwana na yo mobali ayeki kotika biloko ya libala ya mariage coutume ndenge ezalaka asilisi biloko te asengi yo aide estce akopase mpe na civil akoya kosilisa niongo estce opermettre ye to kolingaka asilisa nano biloko ya coutume bon soki apesi da mbongo ya coutume tozotala malgré bamboka na biso ndenge ezokendele ke mama epesanga mwasi na nga tokende kovanda mpo toluka mwa mokie tobalana bon tokosala yango mpona bakoko kala babandeki kosala yango bapesi mbongo nyonso ya libala bafamille toyebani mwana kei so nzambe asungi bango nde baleki na bakutime wana na oyo bobenga nini soki alliance soki nini wana oyo oyebi civil merci beaucoup natika nango mpesa mwa message asuka par rapport à sisi toaki nango prédote ndenge ekomi libala na kisasa après tozwa mpe mama za mopanza mpo na nga nakoteya nde bamama baboti lokola nga soki omoni eloko wana eyeli yo ke o mwana na nga azobala prédote eza libala te tozonga na bukoko prédote eza libala te eza nde baboti toyebana mpo bana na biso bakomi basangani toyebana soki bozalaka na ide wana na Kinshasa ke o prédote eza libala biso eza libala te mwana akozwa mpe mobali mosusu aye abali ye ahonore ye nga nazwi na nga mbongo mpo moto abali mwana na nga aza te merci mama nasuki kawa opesaka mbote te napesi bato nyonso mbote neti famille na biso Jean Lukanda napesi yango mbote baza ebele na Kinshasa awa ezanga ndeko na bino Aisha naza awa yango napesi bino kaka bambote ebele bakonza mboka mpe mbote ebele. Voilà, merci beaucoup, message vraiment vous a partagé pe bien réussi. Na boni papa pasa mupanza to so apela papa po bana basi déjà balobi moi mobali polo parce que bango ne bayaka ko prédoter basi et ça la marabongo biso lo fan na ra bala ete na poso na ba famille mais lelo ndinga komi na indusa moko boye moi si musu ba prédoter azuki funda mbala moko direct na mobali to éviter so za libala to se couper sanga petana so na papa mbote papa oui mbote maman kombo nani kombo na nga Timothée mais naza artiste donc na bao ba ebinga donc naza leader S grave D. Ok, merci beaucoup. Tomber bien sur la biso quand tu pas en ndenge zalaka. Tout ça mon sujet mo par rapport tout ba prédo tu zaka libala tout. En réalité, ça les balaté. Parce que tango biso to banda ko kola to banda mona baboti na biso ezaki ba étape par étape. Ezana étape ya présentation où ezalaka que ba deux familles ba ko se réunir pour ba yebana. Et après ko ya pona ko zo facture. Mais en bon français, prédote ezalaka te. Donc on a présentation après toke na ba dot tout. Donc avant dot on unité. Mais lelo soki komi bongo ezape via kozanga mbongo. Ya solo. Oui. Parce que so tali bien, ba prédote sala ma ba fête ya danger zalaka ya biso bato to ane lorote. Pour ce mutu ana mbongo ne rolanda ba processus normal a rosala ba fête ya danger te e royande na ba civil ba nini tout wana c'est bon. Mais lelo mutu otala bon. Donc on a bundane na moi 500 balo yo. Na salaka maman nelo na zo kama to sani.
toke parler toke no bunda donc eza kozanga ba moyen ba possibilité ndezo sala ke lelo ba prédote comme maneti ba fête à danger. OK, merci beaucoup. Ce que nous avons sur monsieur pena aussi présenter la famille moi est-ce que attaque yo vous avez moi ça no Kenya comme papa na autour lingo si ça ba symbole nyos ba senga. Bon déjà totomba na ba mutambo ngo hein. Ouais, totomba déjà donc les asco que tozo bunda nde poto ke neko silisa ba makambo nyonso. Mais vu que makambo ngezo kende na kozanga ba misala ba mbongo ezate AGP zo kende to bosana te oya obota mwana mo boye ba komo benga oneti koko yo nde papa na ye. Donc eza mo ba jara makambo wana nde e sala ba makambo wana nyonso. Voilà. Parce que pour na nyonso zo le kandenge peut-être comme fait ça mona attaque yo pe oza moto za ya mayele zo répondre ngape na sagement ezo lo beloni. Message ndoko pesa pa bandeko ba osala ba artiste. Bon, message kozala premièrement nous ezosenga batu bazala na makoki pona ko éviter ba problème wana donc ba konzamboka ba senga hotel biso ba makambo wana so biso ba jeune lelo yo prédote komi fête à danger et apo makoki ezate. Alors soki tozu ba makoki ko aider biso que to landa ba processus normal et ko sala pena que to confondre ba makambuté. Donc musala rande zala makoke zala yango ko sala ke to gravisse ba makambo susute. Voilà. Le basuka ezate moi bang ezate. Qui vos artistes moi dédicace ça te dédicace zanga te na artistes donc bambote na ba fan tout parce que groupe cinématographique Golikia. Oui oh déjà ba makambo eza Jankou bambote tout bato to balingaka art. Je pense que ce babengi na numéro beaucoup affiché na C1 ba s'abonner na ya biso podcast ba makambo nyonso ko la pena normal donc na leli na sepeli na émission. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. En tout cas message là vraiment partagé et bien réussi. Ni to baga toujours na Mile Maradona toujours na biba journaliste am kusa la ra mon na podcast ma kikebele. To sala ka musa ndenge zala ni to bi sija lelo esinga bandeko baloba ebele. To ba avis à mort na mort par rapport à sujet to décortiquer aussi bon côté. Ni la baga ka to na wana to s'abonner, to liker, to partager ma commentaire na bino. Ne peut sa biso sous makasi ya luka ba découverte ba sija bien. O se peut s'abonner, o ba s'abonner na chaîne biso. Na ozo mino kala mingi na otam saka balader na pona luka ba tout ça toujours branché be connecté na chaîne biso ya biso podcast nazo yana kala. Bonjour maman. Bonjour. Bonne santé, et puis que yo zara à moi trop. Normal par la grâce de Dieu tout ça bien Nangola Nzambe. OK, na seplara no yambanga pe na sengo. Le to na sujet mosusu. Le to na sujet amrambo itali mabala ndenge prédote comme na ville ya Kinshasa parce que ba bon monsieur ezapé bongote. Mais biso ko bi ba fête ya deka sala bo to parce que prédote ezaka libala tote. Bon, prédote ezaka vraiment libala te ezaka présentation famille à moi si baye ba mobali, famille à mobali pe baye ba moi si na bango. Ezaka bongo ezaka na libala te ke ezali libala ke baye ba se présenter bazui moi si ba kene mbala morte moi non so ba prédoter moi est-ce que moi on a ke kota libala te non linga moi na ki ndekota libala mbala morte po wana kuteza ngo eloko te za mo eloko mo ka simple baye ka to ye ba bango moi na akoke lu fele bongo te so ndenge komi na ville ya Kinshasa fête so ba peso pe invitation ba la so pe ke invitation yango mara les joie prédote o ki ne fête yango toté. Bon, naroke nanga po ba pesi na bango invitation pour na kozanga koyeba na bango moko. Mais eza nango te ke o fête ba luelango sale ba bengisa ba mibata musique ba baza eza vraiment fête malonga te pour bengisa no bato bebisa mbongo ça ba dépense belé te. Eza ngolo mo grave te. Est-ce que na tango ka ba tango bino pe bokola ka wana. Si ba prédoter moi ne senga pe ba baza le belé to ekota la papa ya famille o na maman ya famille o to papa ne baza la so papa o akufa maman ko se présenter les alara. Est-ce que senga ndé comme lelo ndako non lu plaît ba tu libana plaît ba tu tel service na différence c'est na tango kana ba lelo sa manana lelo. C'est alara nango famille mobile baye kokutana famille mwasi bakoti pe na ndako tanto pe bato apembeni pe bakoyeba te ke lo nezo leka kuna bake basolo lika entre bango basisi pe bakena bango mutu pa koyeba zate na époque wana ya ba mama na biso ninge zalaka melelo et comment pende sija makasi donc bakinto fo baye bake kuna bazoke bala kingandi et ainsi de suite. Mais to ça la bilo mo makele mo zo pesa mo voisin prédote ba ça makele te ke yo mama ça ko ndento yo ke lo moi. Bon et ça la nango makele le ba déranger na bango quartier pour na kozanga koyeba
na bango mais sans causer le côté ben de la maquille était au déranger nos quartiers bato ba va kimia te pona yo mutozo balisa et ça nango vraiment na sensité ça vraiment malamu vraiment ça te dérangement. OK voilà message ni sur pe ça pour bande ko bato ko gravisser près d'autres comme libala il comme elle quand même ba mariage ba civil ba coutumier on peut seulement message sur ça bazo ngaka na boyebi o ya kala so bazo sika makanisa ba on ndinga kala ba maman so tomba za obala au mona ke makambu ekotambo nango bien par rapport ndeto komi lelo en tout cas vraiment to zo conscience biso nyoto to yeba eloko ni tozo sala ezo sa pe soni na soni pe ba autant ba musique na ezo beta kuna ni eza predot et sopi bango directement en tout cas ba zo conscience ba zonga batu eza elo moya grave pour mater au toko bomela ranzoto au moi fond de risque no bomba ki pembeni oke ko bimisa pour ça tantôt be na mbonga malonga te yo dépenser plus que wana bango ba ye nango monte ki okoti na banyongo et sopi omba mako comprendre ça bon merci na sopeli et na pesi bino sombo na linga bino makasi en tout cas to sala so boye ki kuna ba ka bolambongo ba felin bazaka ya bo memeli biso bango on est honorable moko boye personne ba fond on a fond de risque ya vraiment passe on fait na makasi. OK voilà merci beaucoup to souci bon côté papa paza atoki ne maman lobe nous passons baraka ke prolet ya libala te to ebite to aussi ça bon côté to tam sara balade bara vie amour na mon papa à sujet to décortiquer encore ndenge zalara papa paza a to profiter to soana papa ce qui peut azana idée par rapport ya solo do mwete mais papa tsaka maloba donc la caméra environnement papa loba elonge bimate mbote papa mbote aya boni santé kombo nani za twendele penyi muchile iregobe papa tout ça mon sujet moi muké excusez pour la dérangement to bi que ça moi misal non mais to déranger muké moi 5 minutes quand c'est bon to yeba différence ezali entre dot na prédot. Différence entre dot et prédot. Donc on obite dot na prédot. Voilà. C'est ça non comprendre. Quand tu parles de prédot, ezaleti et l'autre le bosso avant dot non prédot. Donc prédot en d'autres termes c'est une présentation. Donc une présentation. Eza présentation. Dot toye déjà qu'on paie sa bilo qu'on non sur Yalibala. On veut avec tout ce qu'on demande, l'argent, les habits, tout ce qui concerne la dot, c'est qu'on donne, on donne. C'est ça la dot. Mais pour dot, ce n'est pas ça. Pour dot, ça dit c'est une présentation. Nous sommes venus se présenter dans une famille d'une fille où on compte prendre la fille à mariage. Bon. La prédote peut se faire. La preuve, ce n'est pas le mariage, puisque la prédote, c'est l'étape de fiançailles, non? Bon, notre loi n'a pas déterminé, notre loi congolaise n'a pas déterminé le nombre de fiançailles. Et notre loi congolaise n'a pas déterminé la durée ou bien l'état des fiançailles. Je peux me présenter. On peut se présenter devant une fille comme ça pour voir le comportement, comment la fille se comporte. Ou bien la fille est en train aussi d'étudier son métier, comment elle se comporte. Ça peut tenir ou pas. Donc la période, ce n'est pas ce n'est pas la dot. La dot, donc, c'est-à-dire les gens se sont déjà étudiés. Ils ont eu maintenant un compromis, le consentement qu'il faut tout ça à débat, tout faire de sécamo et sécamo. Et là, on fait maintenant la dot, on donne la dot, c'est fini d'une manière coutumière, on cite aussi si on a coutume. Ce qui est sengi to gende pas l'état to gende na état civil ce qui est sengi to gende religieux to gende état nyos mais on confirme la dot à l'état civil. Très bien. Vous comprenez, c'est ce que nous connaissons. Mais dire que la période est bon pas invitation, to pesa bagado, bon ça la bruit, bon ça la boé. Non, ça c'est c'est ça d'un complexe d'infériorité. Donc baba la moi na moninga ya kenda ngapa ne ba ça la boé. Tigana ça la bourrique babale yanga. Non, ce n'est pas ça. Ça c'est le complexe d'infériorité. Si nous le faisons, il faut cesser. Il faut avoir un bon comportement. Ça ce n'est pas nécessaire. Très bien.
toi, merci beaucoup. Ah, message à partager, papa l'a dit très bien. Et ça lui penda plaisir. Parce que tout ça bon côté, tout temps ça micro balader na biso pour la koyo ka vie amour na mort par rapport à si to lo baï kara. Ah, tout ça temps ça to e ba mort na mort après la souka, elle m'a raconté décortiquer en tant que journaliste, te conclure à la prochaine émission, te royal ba si j'ai mususu peut ba découvrir ta mususu et au CP ça. Bato va s'abonner na chaîne na biso, ya biso podcast ba pe ça maintenant so appelle maman ba vie na par rapport à si j'ai na na lelo. Donc voilà. Bonjour mamie. Bonjour. Bonne santé comme nani. Comme langa mama dada na vandi na petit panier, na tongaka awa, na tekaka pe biloko na même temps naza commissionnaire. Voilà. Mama dada, merci beaucoup. On peut se biso venata en sur la moi si je moto za la moi mukia. En tout cas naza libre bolo bakaka. OK, merci beaucoup. Toi moi si je moi boye maramotali mabala. Tu dois ba prédo te za libala toté. So za libala te hotel c'est prédo te za nini. En tout cas pour nangai ngaza mswahili na manyema predote ezali balate predote pe na biso ndenge nga na yebeli yango ezande jeune garçon moko amoni fille ou bien famille moko emoni fille kingandi emoni fille kingandi lobi no biso to tozana bezi tolo bananu garçon nan d'abord akutani na jeune fille moko lobi non ngana lingi fille oyo fille akoyebisa ye soki olingi pona to solo la kamwa bien au lieu to tele makana babala bala en tout cas comme epé na biso bambiye bayo bamona yo ezalaka nde période d'observation ekoki kosimba ou bien ekoki kosimba te soki garçon kuti fille na bando linga andumba bizaleli mabe famille na bango eza na éducation te oza capable ya kolobake je reste fille pe soki amoni pe garçon oyo ekosimba te nga na ye azabila zaleli mabe akabaka te akipaka nga mwasi te a respecter ba parents te aza impoli kuluna aza libre parce que awana kishasa bato bakomi komona predo te za lokola libala eza libala te batika ko aggraver yango eza kaka deux personnes 3 personnes bakutani na ndako masolo eleki eza teke olata mobali alati basali ba invitation pe mbala moko mwasi ake komi kotisa na ndako wa eza mabe totika bizaleli wana soki obandi pe komi pesa na excès mobali akobala yo te parce que aussi mi sambwisi valeur na yo pe ekozala pete mais soki oki kokende mbala moko par mois na famille ya mobali opesi bango mbote ozana musale ezali osungi bango bayeba pe mwasi eske akoki oyeba kolamba ba prédoté de mwasi okoki osala pe bongo voilà akoki kokende azana droit ya kokende bayeba ye mais soki prédoté ebimi te azana droit te pe azape na ata prédoté ezali azana droit ya kolala pe ya mobali te kokende ke basi ba prédoté na lala mama wana oke yaka to vanda selo biso il faut kozela ba honorer yo pona respect à biso ba parents voilà sur par rapport au ngi ba to ba ko graviser près d'autres comme le ko la libala ba kabol ba invitation fait ya munene kitia sa rythme wana yo salon ndeni mama eza mabe makasi parce que eza ko consommer mbongo parce que soki yo mwasi olingi mobali asalela o fête kabaka ta fête siko ako économiser ndenge nini akobala yo ako suka kaka wana pesi ya publier ba monike alati yo pe olati suki wana eza komi bakise la dépense ele pe boko balana boko kende na nini nyoso ici na présent na prédote dote ele soki pe biso pesi pe prédote pesi mbongo ebele na dote nga mama ya mwana na koloba nini aza na mbongo na sali facture ya munene batika ba prestige wana voilà message asukaka ya mwana batika ba prestige wana prestige ya mabe oye na masolo na kati ya ndako famille mibale esili voilà. En tout cas, merci beaucoup. Message ya bena partager maman lobi ki toro makasi maman bila bango ba soyez les âmes mabe si on tourne retour na bikolo abatu poto kendaka to ndenge nini aya ya biso podcast s'abonner on retala pela ba émission qui toko ba découverte ça bi ba sujet bien tozoko baka ko décortiquer sujet na mabala après d'autres ezali bala toté donc ngana otamusa balade apona ko ba vie amour na mbona na suka film na ko sukisa na ngambo na ko expliquer ba tu na ko talisa ke d'autres ezaboye près d'autres ezaboye civil ezaboye donc ça pena ki to makato suksi bongote mon réalisateur José Mbula nanga penda tout le monde batuka ndenge za la ramène alors bakatu ça toujours branché pe connecté na chaîne Yabiso podcast na ozonga mlo kala mingi te merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour. Bonne santé comme bonani.
Comment on a Rosmi? Tala caméra. Comment on a Rosmi? Na vandi na Kimwenza. L'autre qui est moins de ça découverte mais de quoi il y a si je monte dans décortiquer si j'ai à ma balle. Prédot. Est-ce que prédot tes arali bala tes arani? Prédot tes arali bala ta? Elle bala ta. Bon. Ce qui est beaucoup de mobile, à ce pays, il faut se payer. Et si vous balani, bon, on attend à 14 ans. Bah, parce que mon massang, allez. Ok, il n'a pas de bala. Si quoi? Sur le TBC, il peut pour nous prendre des libala. Parce que nous écoutons la mobile, il va solo, il va faire ça. Quel est le prendre ça à moi symbole massang? Ils ont bon côté. Bon, bah, ça à moi symbole. Symbole les a la rapé ça. Mais toi, c'est la guerre alliance, on y ngawana, et Simbate. Yumba, ok, ikaka. Si bah ningo bah encourage, bah ça bah fait tu encourager bah nous. Prédot bah sali invitation, bah louer salle, bah densi bah c'est cop now. Et ça va dépense. Voilà, c'est un bala qui est yiba. Ah. Mais ça moi il le basuka. Bon, on appelle ça il le basuka. Bah mbote belé. Pas Mireille. Pas moi ça m'appelle Vice. N'appelle si maman d'être mbote. N'appelle si ba neno, n'appelle si beret rouge mbote. Ata lingalenga te mazo libanga na ya kanda. Ma Charlotte, papa Magui do bino nyonso, ba Dorcas, Vainqueur, Keren. Bye bye. Ok. Merci beaucoup. Voilà, très chers internautes. Nous avons rappelé que Babo Nabiso News s'abonner à la chaîne Nabiso Yabiso Podcast. Batte belé ba mille bela kem elle m'a place au thème déjà au salaire découverte à place. Donc ça va pour taille sabatu. To sala ka ba micro balader ba sujet peu ba kasavu ba njili ba bandal mais là c'est pelé que na sa découverte nanga na mon afula pe bande ko biso kati kati ba s'exprimer par rapport ya sujet to aki nango. To décortiquer sujet to zaki nango prédot ezali bala toté. To suksi wana te to suksi pas ma mire to zala ne pe l'autre fois la découverte ko ça na ki mwenza yepé le roi a expérience par rapport à mabala ako tel sabiso soki mariage prédot ezali bala. Donc voilà na lobaka nous a toujours branché pe connecter la chaîne Yabiso Yabiso Podcast dans zo ya bino wana to na ma mire muke. Bonjour Mire. Bonjour. Bonne santé. Santé ça bien. Ya Mire le peut te déranger les sous-soir. Na pena sepela romona bino hein. Ça nous mona bino et ça là ngama bien. Vraiment. Merci beaucoup ya Mire toi na moi si je moro boy awa to et ça on va kelele makasi. Tu to ba prédot ezali bala to ezarani. Bah pour d'être ça nango libala te hein. Ngana yebi na tanga kalizalaka. Moi ça mbali so bolingani. Voilà. Mubali akotinda mukanda aye kokutana na ba famille oza yekete na kokota na fenêtre na kokota na porte aya kutana ba famille bakutani ba monani nde sima nde akoya sikona ba masanga na ye nde konfoni ke mubali penda yeyo voilà nde yangola lelo oyo ekoma o Prodetse ngana sima okozubiloko okay na ndaka libala ngana yebi na tango wana ezalaka bongote ezalaka bongote ezalaka ezalaki lokola mis ezalaka lokola misatu mobali aye lokola kanga lupango ayokuta na ba parents ya mibale aroya Prodetse ya misatu nde ekomabino na na mariage na mariage wana nde ekosenga nde mwasi akolungana ndaka ba parents na bango akokende tina ndaka libala na ye ngana yebelaki ezalaki bongo mais lelo Prodetse koma feta munene koleka kota musuba mariage ma wote yesa di Prodetse simande mwasi akena ndaka libala ngana yebela ngo n'epoque nezala bongo te nazo mona ka makambo changer na yebite soki pesa ki lelo esekane na yebi nazo comprendre peut-être makambo mukile onde ngezo tambula nazo comprendre te. Voilà, merci beaucoup ya Mirelo au soulever le moza pena très capital obi kilelo mtezo mema badba sala bon kilelo mtezo mema fête après d'autres comme fête libala munene ba invitation salami muta louer sali fête tongo sa tant nous mo na biloro wana sala rondeni même sous mo voisine mo be fête ma kelele na butu dans fête na yaloka après d'autres et ça rondeni. Ah bon et ça là on a bien été pour on a bien si ba fête wana za la ka fête mo benga ni ma famille moi comme ba tu boye bolie bo sepeli oye ça que fait ça munene ngana ibaluela yango sale pour ça là moi bo déranger ba tu na quartier ezati mais lelo oye comme kaka mona mo Prodetse ba bengisi ba tu ba tu basali ni ba yi ok libana soué kozani par rapport à ndenge marabo comme na ville ya Kinshasa puis soki ba dédicace zo ko mabanga na to soki sana po ça ki to makasi bon makamone comme na kista boboto yebi to sama makamone ko aussi là po rythme ngo ndenge memani bo Cécilie hein Cécilie déjà et kendeka bongo bon nena boka libanga na ngai na boki libanga na ngapa mama na ngandundu Germaine ateka fufu na wenze
naye ko boire sur libanga na ngai et pas mobali na ngai Elvis Voilà. papa wa Miriel azana matadi naye ko boire sur libanga na ngai Pakadia chauffeur à grand car 10 pinets chauffeur ya nini ya Ben naye ko boire sur libanga na nga pa Dido mukulu na boire sur libanga papa na Jomilo papa na Jomilo Jomi amour na boire sur libanga pa ne mobala Lorette motema ya Lorette boire libanga pa boire sur libanga na nga pa bana na nga bango nyonso Dorcas Jordan Jérémy chauffeur à Maniema na Kimwenza Jérémy na boaki lisusu motema na ngai Rosmi mama lopango ye wana mama Rosmi Voilà. na boaki su pa moi na ngamoko nani Kelmi boaki su libanga na papa kuta bango caporal na Dimes c'est peli. Voilà, merci beaucoup to qui est Myrène nga uti oloba pispe moi ba différence entre et le quand il oloba toujours na milieu avec Mukuse à presse Maradona à Telemi pour hôtel sabat que sous sinon te na mutu moko ba bibana mibali pa ba lox baza moins sérieux da Kinshasa les appels na ndeko mobali ba bibana basi ba mama ba papa ba lobi ba jeune no ba lobité to kapé jeune waza jeune lokola biso ba biba on est sala ba makambwana après de te mwana batazui ya kota libala toye ba se solo mbote ya Mbote Maradona de la presse. Bonne santé. Ouais, Dieu fait grâce par la grâce de Dieu tout le monde a dit tout ça donc c'est que ça veut dire que Nzamba ça là donc ça peine bien. Voilà, amen que bilo mbala ba lox pour mangam. Et solo. Kasi pa pour assister là na ba mbala ba lox ba voyou. Ba ko biso après de te mwana ba tout pour azuye mbala mo ka tshena ndako. On est dans complexe. Dans complexe parce que ceux qui on a mon expérience moi na grand frère na moi qui dans les États-Unis ça drague. Venanga ana kin anokata pena basuki ya se pena pena rai blo bakati pena ra pena mo ya se mais fait a kire États-Unis pas comment balance le ngati. Oh ya solo. Non ça out. Va ta pena balance linga balance tout ce qu'on a tourné sur ça. Yo no persona ça balance yo kibuno ke ça oh biso na binu na ndé monter complexe. Voilà. Ouais complexe mais lorsque ça encore ni mutalingila zala. Lorsque ça ko kuna te ko za voyouté. Zaka moi armoro bo mutalinga tsango na nzoto na ye pa esale par rapport na ninga linga zala na ye donc c'est un peu ça. Par rapport à quoi si toi non pour ne bino mbala mbeba ko komisa prédo tu défaite libala. So ça pour ça moi na morobo ki ka bi ali na kibla te moi enveloppe famille ba ya mbanga pas yo penser que niveau pesi mo libala ozu mona bato tshena ndako. Est-ce que bino bo ça est normal? Non, c'est normal mais le problème c'est quoi? Omoni na kilelo o biso ba ya tout ba kilelo mais biso ba réalité belé. Vraiment. Par rapport na belo moko mobali ataka pression te azo moi si côté nord bala te. Parce que c'est wuta pas moi si. Vous comprenez? Parce que c'est wuta pas moi si ko kanga mobali trop sori leki mbala ki bazwa mongo boye bloko mongo boye tina na banzela wana yeko loba moi je te dis la vérité ngana yebi ko tela moi si musa ayebisa na téléphone ça mon jour ozwaka ndaka futela ngana okota libala pa numba moko ako de refele yemo loba na ngata jour yo ozwaka ndaka futela ngana okota ça veut dire que ça basi mususu ok producteur ka ko pese danzela kota ndaka libala ça que yo loba aïe aïe mais attends ka les ala bongote attends ka to yeba ka producteur zali que non osali présentation entre famille yo bakutani. Non, papa, on a gagné moi c'est un aboué, na lukati na zolar, après non zani non pesa. Tu vois, mais les lorsque comment bon monter, le comment moi c'est so prédoté ka ba zimi kumba nyon soyez kotanda. D'abord nous te dépense à salle. Voilà et puis on va inscrire maman ça. Yo tika na ndanga nanga. Bo songa sa detini. Si ko conseil no ko pesa bandero basi pour na par rapport on est ba mo mema makama bon. Tu es bas dans la patience à libala. Ba pesa para na biso respect, ba pesa bango lokumu, ba pesa bango pena bwana wana na valeur o sembon batangisa ki classe. À quoi si c'est pas classe, on va pesa pe para na niveau que est-ce qu'il y a long on va pesa $100 ba tirer dans l'enveloppe. Moi ce qui $50 au lamba bino boti ale bobingo maman na fête na karaté musique ko beta na ça yo et ça la ma bible. Donc bande de reso basi bande reso mi bali tu pesa bande reso basi ma valeur ça bien. Voilà il va no suka devait suba dédicace ça parce que no suka pe na yo maman no ça des annonces. Donc ngana rim ta suka. Maradona. Bon na pesi mbote na batu balinga jaro de la presse, na pesi mbote na Maradona yo mongo na pesi mbote na cameraman na biso Josué est-ce que zali ba mbote na ye na pesi mbote na batu nyonso balinga ngai ba ve na ngatu bali bana mboka Shadrach Eli Hervé Mupenza ve na Caleb
na pesi no bambote donc merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Voilà très cher ami internaute babona biso nyoso ya biso podcast ne biki boza vraiment ya ko sepla par rapport à sujet oyo na qui n'ont pas été décortiquer on ba maman ba lobby ba lobby ba papa ba lobby vraiment et toi aussi ka bongo to ça la ka ba recherche qui to luka ba sujet qui to oyo sepeli sara bana poto bana partout dans le monde ba o ba s'abonner na chaîne na biso ya biso podcast netolo ba kaka mabala na libala po bala moi faut que ba principe nyonso obanda prédot ok na dot ok na civil ok na religieux après moi si na yo pose appeler que na bala ki moi si bandeko bazo mesala ko sala ke après doter moi na batu mbala mo juillet aya na ndako na en tout cas boti ko sala boza ki bala te mbala mo zemi pour boboti pe bana ko etikali pe ka bon wala na makasité oya ko pesa biloko libala to soit conscience so lingi moi si na mingi faut les kala ba principe esengeli coutume faut bo koko ba mona kaka ndenge zalaka wana se principe na batu nyoso ba sabona na chaîne on va s'abonner, to s'abonner, to liker, to commenter. Pour que ça puisse sur ma casse en salle va découvrir peu bas si qui to côté des cortiqués encore né zalara. Na si ma caméra to zaki bon on a notre réalisateur Josué Mbungu wabi. Moi na mukele bangenge nae. On a pris ma boss, na biso boss Ironi, boss Yannick, sans oublier notre caméraman allemand et na Angleterre on a checking bambote ben pesi bambote na babase na ngani sur les amis d'El Maracas vous mobimba bambote sans oublier Gloria Ngone la fille en couleur na pesi bambote sous la Dorcas Simbala na pesi bambote sous na Elodie la maintenance déjà en Kinshasa to teka biloko kaka ndenge zala to ya suwana par rapport à sujet qui à prochain to ya sou ba sujet moi bien et ko sepeli ça bato yo basala ba commentaire biso la nane ba commentaire to basala ba commentaire te El Marazon no so émission mabala et on mona ba te pour sepeli ça ba boye na biso na zong c'est sujet après d'autres donc tout ce qui bon côté to compte sur ba découvrir pour découvrir ba place moko boye place moko boye bon le bi trop El Mara micro za kana monga fula za commune na munene za ba quartier belé tout ça devoir ko kota pour ko découvrir ba place notre combattre pour bana poto ba mona ke Kinshasa ezaka munene wana na bisika bandeko soki nanu na kufite soki pena nous a bazorité to okuta na bino à la prochaine émission entre moi je vous dis bye 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 soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilo